Manika yebi mamba phone loba kasiko ya yoka loba venga za pour minuter ana pour ma sindité tendance sur la jour ezaki ko sindi le cœur té nakoki jamais na tindela ki voice vient na téléphone nanga na biso nakoki jamais quadra ko côté là alia parce que kimisa ya kodé na maroki na bossa na té alors quadra to umeli omoni njore loko oluka la vie nanga na ba 4 to kangi maniki basoda bayeba kanginga yazoloba siko basoda bayeba kanginga ba ridiculiser ngai vio bosani passé je na regretté bosani passé na problème na sindité njora piéger nga mais njora loko oluka na bana nga vie quadra olomide njora loko oluka na bana na ngai prince alobisa nga susu te prince place kende yeba na te mwana nga place kende yeba na te famille na ngai likolo babenga ya tika filmer ngai tika moindre publication na porter plainte bien on na loba parce que mon major mutabina luna loba pour na so la ça fait mon major bato oh ba filmer kuna parce que na linga te confiance à la image alobi yo tika ko porter plainte alobi ngai ya autoriser ngai na autoriser parce que na so la quadra yo avie na ngai yango bakanginga yango bakanginga eloko linga ke salama yango bakanginga mais quoi dans les week-ends on débat kanginga bon to samwa et les gens des ans et ça en terrain album et beba pour y bi réputation dans internet quoi dans toi un problème nini pourquoi tu comme à niveau vieux yebi ngat banda 17 ans vieux naza disile na komi mama mukolo vieux komi ko harceler ngai vieux za na voda comme presse au polo zotala lelo ni ba bia sala ki sabina na lelo ni ba bia sala ki ngala ko vana to kilte la kisinjora amina nge boy ngali ko akisinjora maneko yani so boy ngali ko akisinjora sindi naza pour amna ote so moi na saki vidéo pardon parce que ba yana ba boy ngana YouTube ba yana nga moi sabina sa so ba émission na ko ki jamais kokota mamba libano parce que mbeli obomeli ali eza mbeli obomela ya godé merci beaucoup